ici biso que papa na maman bana lola mais si comme ndeko musu kuna bazo pe tama solo mabe ba bi ba on peut ba monaki vision to landi pe ndeko musu Roger Baga pe abia monaki vision moko boye ba ndeko musu pe ba monaki vision na bango na ndenge pe mabe so yo ici biso na ndenga bien que papa na maman na micho bana lola oza ko assurer bato ba tala biso na nini vraiment papa au moins na kata ba congolais particulièrement ba chrétiens dans 100%, hein, 70% baza batanzoto. Vous comprenez? Baza bata sentiment. 30% baza bato ba lukanzambe na bosolo. Vous comprenez? Soki bango ba lobi ki bakei enfer, bake ko nyoko mana enfer. Bake ko souffrir kuna na enfer. Pona ngai na mona ngo ezali ko telemela o nzamba lobi. Ayibisinga bi bako kende na repos lieu du repos. Oyo nzamba lobi, un véritable prophète baye baka etanga prophétiser. Et puis, oya lobby korisami. Ozotanga nga ba komonde ti ba aventurer, ce sont des aventuriers batwana. Batwana baza ba aventurer, bazo lia ba mbongo ezo utalibanda, bazu ba mbongo kaka po basala mo eloko mo ba sali bato afin que bato ba ba pesa bango considération. Nga na yebisaka bango, omoni bato nyonso baleka na TV, ba oloba makambo na sentiment mutu tel nzamba lobaki na nga bato belé ba kokufa boye. Bon, soit lobby bongo c'est que moi si a edi na bala pe ando tambola mabe. Pourquoi Koufa qui sait que moi c'est dit n'a pas bandé temps pour m'aber. Baïba que notre Bible le dit il y a un temps pour vivre il y a un temps pour mourir. Même il y a peu mutazolo babongo mutuano mutozana à Gokende. Ezana na corruption. Zoto oyo ezonga kana mabele ekopola. Bible le dit tozali poussière tokozonga na putulu. Ozomona. Tangu bango ba olo ba ke non nzamba lobi batinyo so basala ki mabe bakokufa. Oh Bible le dit nzamba sepela kana liwa mutama sumute. Congo promo de Faté, Bolandaka Congo promo pour Ezolo ma vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Ghetto, check. Hugues la coiffe Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Icoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Icoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com.
gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomi Tongisa li Susute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomi Tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazu wapi. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la Coiffe Icoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon Sous-Bois, dans le 9-3. Référence, Salon Hugues la Coiffe Icoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raf Ngindou nde naninga mabete Congo promo Raf Ngindou aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc a mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raf Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what another boss là. Shalom, shalom, peuple de Dieu partout qui suivez cette grande émission, la retraite chrétienne avec Yves Ipan, tous des infos. La fin de la série continue toujours à votre site Congo Promo TV avec les boss américains, Raf Ngindou, boss à Dallas. Merci à toi, Gianni Célèbre Image, le RDC. Voilà, nous sommes déjà avec les prophètes Matitika au Bouyebi par rapport à prophétie Bimisaki qui est Kalaming était Mosel Monene, il y a Monene Mboka na biso, Arotika biso. Et tout le monde est salami, tout le qui est par rapport à la prophétie, est-ce que Zalaki, Nasima, il y a Nini Oyo, Ezali comme ma bombe ami, voilà, tu voyez, Bangolelo, et puis tu voyez, message Nini Oyo, Nzamba la Kissie, pour na bandeko ya combat spirituel. Très bientôt là, tous ensemble, la PCB Bamote Belé, na ndeko biso Dominique qui est le 100% Moussagata vraiment à Londres, Bamote Belé na Kabakaba, on les chapelles de Genève, et puis même on a moni les pressants avec le Ndomba Silganor, Mamé Milite Bamote, mais tous les pays l'embêté, Maman Likelemba, et na Bossagnoté, ndeko Nangaï, John Lubila ba Exé Belé, que c'était le fétiche Papa Nariben, et pourquoi pas aussi à toi. Pas de moi à Monica à Kassen, tu as 20 fois parfum. Voilà, tout ça déjà Bambote Belé et pas il y a Moussa Nzambi, prophète Ezekiel Matitika. Shalom papa. Shalom papa Yves. Bonne santé à eux et puis à Itonga. Oui. Eh bien, vous avez une idée pour faire avancer la communauté congolaise de Dallas. Voilà ce que vous pouvez faire. Déposez votre candidature pour le poste du président et pour le poste des chefs de groupe. Du 14 mai au 16 juin, dépôt des candidatures. Le 5 août, débat contradictoire. Et le 11 août, élection.
Nous sommes de la commission électorale de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Ça est bien fait. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je pense que bakoni na biso comment déjà. Nous avons tous bakoni na biso. Bali busu no mona yao. Papa, ngaso na uchi poto na ya kanzela moko na biloko na ngai. Azana descendance ya Satutoma. Bandi marate za ba ya famille. Mais na civil service andi marate andimi. Bana ya France, Paris, Lyon, Toulouse, Rennes. Bino tu buya kote wana. Uzana iloko dingu tinda na Afrique. Toa wana Congo na Kisasa. Nikuna yazo ngumba mako. Kukena na yoko strategy. Service agence pas comme les autres. Santé ça vraiment bien, santé ça bien. Et ton appel, je peux évoluer sur ma ça va. Voilà. Est-ce que avant tout contre mozindo ya makambango to yeba prophète aux autres yako solo la na papa olangi soit maman olangi vraiment ngai na zo vraiment temps ya ko solo la na maman olangi te et puis papa olangi te bien avant tango na banda ministère na banda ki ko fréquenter bango mais na église wana te ya 17e te ezaki moi ba selili o ba bengaka nde na banda ko fréquenter pasteur mon comme apôtre Josué aza ko tanjili nde na banda ko fréquenter ezalaki pe église ya liboso bisika o ba baptiser kinga donc bisika o na zo ki baptême ezalaki na église wana par rapport à ba rimer et bimaka kala ke mamolangi papa bango balim bazala so na kisi ba rimer banda ko bima omenga na banda ko fréquenter église wana te donc nazala ki penza na église wana te mais ba rimer ebimaki déjà que non bazala bato ba kisi boye na sambela ki nzambe na tuni nzambe par rapport ya relation na bango ya couple langue entre relation na bango na nzambe et puis tango na tuna ki nzambe ayaki kotalisa ngai na monaki papa olangi na mama olangi bavandi na kiti mais bazalaki dans les firmament et puis na moni kombo moke bimi likola mitu na bango donc en fait na tuna ki nzamba révélé ngai sur deux personnalités papa olangi couple olangi et puis ministère ya prophète Kimbangu nde nzamba révélé ki ngana no na moni d'abord couple olangi bavandi na kiti dans les firmament basimba ni boye na moni likola mitu na bango bakomi ce sont des serviteurs de Dieu et après page na bango yé koleka na komona Kimbangu na moni likola mutu bakomi c'est mon serviteur nde à partir ya ba vision na mibale na yaki ko longola ba rimer nyonso na bande ko yoka na mutu par rapport na bango nde à partir na wana na ndima kike vraiment couple olangi bazali basali ya nzambe et nazwa kisiko courage ya ko fréquenter encore église mais na koma kina na 17e ité na mkutana pena na papa te et na mama te nde nzamba pesanga confirmation nyonso wana donc eyaki ko lekape ba temps ebele na ko banda ministère na ngai ministère na kambalelo ministère des sentinelles mission ya ko avertir batu enfer ou bien le ciel nde na ministère wana nzamba komi ko laksanga ba makambo ebele mutu nyoso kufaka nga sengel na mona ye bisika nyoso ko kende sengel na mona mutu grande personnalité nyoso na mokili soka kufi nzamba laksaka nga ezaki mission apesinga na Ézéchiel 3:17 nde na koma ko mona ba makambo donc ko fréquenter bango ke ko vanda nanu te mais na fréquenter nde ba selili wana voilà o fréquenter nde ba selili wana mais tant moni eloko moko prophétisaki ekomi ke mama moko la révérende ya munene ya mboka na biso akokufa esalami pe mama na biso lelo akufi atiki biso pona yo esali ono ndenge ntango moni mama akei atiki biso prophétie no ekokisami lelo vision yaki na ndenge ni betele biso lisolango ndenge ni nomonaki ke mama olangi azokende kala mingi te totela bino pe vidéo botala et c'est une émission esali déjà 4 mois passés te sali une année depuis le 7 octobre 2017. Voilà, relaté biso na ezaki na vision na mona ki ndenge nini. Bon, vision wana na mona ki yango ezalaki vers le 5 octobre 2017. Wana déjà papa déjà azalaki te na mokili nde vision wana na mona ki yango Nzambe a révélé ki ngai nalalaki
na kata butu kolala na lali wana nazomona parce na bande komitungisama mulimo ya papa olangi eke wapi pona bande komitungisama nazomituna na Nzambe lakisanga bisika mulimo no ekei po Nzambe lakisanga batu nyonso bakufa ba grande personnalité ta na tuni Nzambe nde Nzambe aye kofungulanga misu afungulanga misu na lali na moni papa olangi na moni ye na kati ya mwa plein moko boye na moni bisika mo ezalaki espace nzete te ndako te yesko atelemi me apesa nga mukongo me ngana na yeba iteke ezalaki papa olangi ndesko na moni ange oyo banda otambola na ngai oyo azwaki ngai aye alakisi nga alobi omoni bisika ya azali nga alobi aza wapi abitala mboka na moni mboka ngo na moni mabele eza couleur te mabele ezobimisa lumière et puis azalaki jeune homme azalaki mwana muke soka ayebisi nga tala ye bien tango na meki kotala ye na ye komona elongi ya papa olangi me na moni na ajo azalaki na ngo te ajo akufaki na ngo te me na moni akokaki kozala ta entre ba 18 et ba 19 ans sikoyo na kamwe na tuni Nzambe me koma akufaki mukolo me awa na moni ye aza na ajo Nzambe ayebisi nga lobi mutu nyonso oyo akufaka ke ce soit akufi mwana muke ke ce soit akufi mukolo soki baye na mboka oyo bakomaka bayebaka kose rajeunir bakomaka bilenge ndenga aza na 19 ans ndena ya komona aja papa olangi et puis Nzambe atuni nga lobi omoni ye wapi nga bi na moni ye na lieu de repos parce que na mona ke bisika moko akimia atelemi et puis azalaki na esengo donc comme si que abosana ba makambu nyonso do makambu nyonso esalamaka na mokili comme ça na pays moko boye akoka jamais kobima pe na pays ona do ya pays moko ya kimia quoi lumière une forte lumière ce que Nzambe atuninga aza pinga bi Nzambe azali na lieu de repos ok Nzambe abisinga lobi omonde bata mokili bazoloba bele bamisusu basali ba vidéo bamisusu baleki na ba média local international balobi ke ake enfer mais yo moni nga bi Nzambe na moni na lola allez na moni siko anja banda loba na ngai alimwe tanga limwe siko na sende na bandi kokita tanga kiti na yoki matoi na nge kangami na ndoka lokoma moni soki mutu ba son ba iko ndenge la kwa na moni comme si ke ba iko bandi kolelanga na matoi ndesiko na yoko yoka voix moko elobeli ngai ebisinga Ezekiel 3 fois ebengenga Ezekiel 3 fois omoni ye aza mosali nanga mission na ye esili kala mingi te mwasi na ye pazolanda ye ngabi Nzambe mwasi na ye abi oui mwasi na ye azolanda ye ngasiko na badiso komituna na mutema mwasi na ye Nzambe atangi kombo na ye alobi Olangi Elizabeth azolanda ye bala moko Nzambe ayebisinga alobi oregete pona nini ngana lobi Nzambe façon ozwi papa et puis oyo kozwa mama Nzambe ayebisinga alobi oui parce que mission na bango esili na mokili esenge nazwa bango baya kopema po ba travailler trop allez Nzambe ayebisinga lobi leka na media yebisa batu batika osala ba video ya mabe batika kofinga mosali na ngai ngande mnapesa ke message wana atika kokabola famille ya mutu te ngande napesa message c'est la délivrance des familles ndenge napesa basala Nzambe nyonso na mokili selon message na pesa na bango et après Nzambe ayebisinga bi yebisa bango que kala mingi te na ozape servante na ngai donc mama Elizabeth Olangi ali na eko bima na kata vision wana pa na sutuki bwe na zalaki na mbeto siko tangu na yaki na bandi kopesa message wana na kati ya na site moko awa to legai na mama Claudie Diasuka je pense ba image ezalaki le 7 octobre oui elengi ya Congo le 7 octobre le 7 octobre 2017 nde na pesa ki profession wana na lobaki yango clairement que non mama Nzamba yebisinga ngai te na lekite ke po batu ba monanga grand prophète non po ata ba profession na pesa dia ba prophétie belé kokisama na lobaki yango parce que Nzambe nde atindaki ngana loba na avertir déjà batu ba yeba ke non musali na ye akokende po tango akokende ba bimisa ba rimero bazo bimisa lelo te ke non eza kisi na bango o basala ki impact lokola papa akufi pe mama alanda te Nzambe alobaki yango déjà depuis le 5 wana Nzambe alobelaki ngana prophétisaki yango le 7 octobre 2017 nde na lobelaki prophétie wana natanga ki pe même kombo ba image ezali ba komona lelo et s'accomplit donc tant que tu na lobaki message wana ezaki na batu belé ya ministère à combat parce que ngana za na ministère à combat te nazalaka na ba cellule mais nazali sous tepo Nzamba a choisi ngana mission mususu na sala mutu na mission na ye mais eloko moko kaboli biso na famille wana ezate étant que tu servi le même Jésus-Christ et loko mo kabuli biso na mais so Nzamba lobelinga na koloba donc ndenge tozoloba boye bato ya ministère ya combat ba yeko confirmer réellement que naza vraiment
prophète makambo na sakolaki pourtant on a lobaki on a site batebele ba benganga mbe ya ministère ba finganga ibalakelanga ba bio lobi mama akokufa yeba keno mama nde akotika la viva yo nde kokufa yozo ozoloba bongo tondimi prophétie na yo ndongo lobi ke papa ke lola mais makambo ko loba ke mama yepe azolanda yeba ke za sans effet na yo ba loba na yebisa bango mama papa ngana koyi ko souhaiter mabe pona musala nzambe nzambe nda yebisi nga lobi mission na bango koki sengele ba kende kopema lelo et s'accomplit. Voilà. Lelo et Kogisami, donc mbote belé déjà de PCP na Billy Vomuka Fondation, tout ce qu'on va vivre dans Barfelin. Et pourquoi pas aussi à toi, Guy Kake, de tripler na Kata Bruxelles, Wana, Bambote belé na Guillaume Tissoaka, le président des États-Unis, John Lubila avec belé, voilà. Et Shalom belé aussi, na Ndekonanga, vient na Kati, Jean-Robert Kalala, Motema ya Maman Nabiso Nicole, Maman la parfaite na Kata Paris. Mais quelque part aussi, Barimé, Nengebime belé, et apart. Et bango ba pesa rabatu ba conseil ce que munde kwa kufeli ba pesi au conseil papa kufela mwasi ezali suka mokilité mais siko ke pas kufa na pe batu ba mona ngwa peluche ye moko musele nzamba lendi sarabatu mais na ko lendi sawana lelo elandi le susunaliwa parce que balobi akondaki abelaki ebele par rapport ya bandeko bazo kanisa mabe wana o bazo loba prophète ko bakisa susunini na kati wana papa Bible lobby ba oyo nyonso bandimeli nzambe bakokufa te même soki bakufi molimo na bango kozala vivant na kata mokili oyo toza ba passager toza ba lekinzela ba apôtre Paul ba seko sabi bembe bakufa ozo comprendre ba apôtre Pierre elingi ne bikisa bato bakufa ba prophète Ézéchiel ba prophète Jérémie ba prophète Michée bango nyonso ba leka bakufa ozo mona ba grand personnalité bato ba ningisa ba idina bala tout bakenda donc mission ya mutu soki esili mutu akokufa na nzoto mena molimo aza vivante ozo mona donc pona makambo balobi ya ba rimer ke eza ba impact na bango. Heureusement, Nzambe déjà à Lubaki Yango depuis le 7 octobre 2017. Image Zalim. Donc, réponse nangai pour na barimer abatu parce que na yebi ke ba congolais ba lobaka na bango. Ba congolais ba lobande na zolo ba bizana batu soupe ba zo finga ngai. Batu soupe ba koloba n'importe quoi. Pourtant on a lobaki professionnel même batu ministère à combat ba finga kinga. Ba lobi ke non ozo souhaiter mabe pour na mama yeba ke non yonde mutu kokufa mama okufa te. Mais lelo prophétie et s'accomplit. Donc pour na ko répondre ba rimer abatu nyonso profession nzamba lobaki yangwana donc image zawana ezate que non parce que basalaki bazana impact moko ceux qui mutakufi boye fo basala boye lokola papa kufi il fallait pas ebembene ya na Congo awa lokola ye na Congo alende bakisi na bango ebendi pe mama non prophétie le 7 octobre 2017 ezali yango nde ezo régler ba question nyonso oyo population congolaise mais mususu côté mususu aussi ba voice hier wa lobi bato nyonso basalela kinzambe na ndenga mabe bango na bakokende cette année message moto zuzu ebela mais soyo ici biso ke papa na mama bana lola mais siko bandeko mususu kuna bazo pelita masolo mabe ba bango pe ba monaki vision to landi pe ndeko mususu Roger Baka pe abia monaki vision moko boye bandeko mususu ba monaki vision na bango na ndenge pe mabe so yo ici biso na ndenga bien que papa na maman na micho bazana lola oza ko assurer bato ba tala biso na nini vraiment papa au moins na kata ba congolais particulièrement ba chrétiens dans 100% hein 70% baza batanzoto oza comprendre baza bata ba sentiment 30% baza bato ba luka nzambe na bosolo oza comprendre soki bango ba lobi ke bakei enfer bake ko nyoka mana enfer bake ko souffrir kuna na enfer pona ngai na mona ngo ezali ko telemela o nzamba lobi parce que oyo nzamba yebisa ngai na sakolaki le 7 octobre 2017 ekokisami nzamba lobi lokola azwi mosali na lobanga haute voix lokola azwi mosali na ye mama pe azolanda et puis nzamba yesi bango ayebisi ngai bako kende na repos lieu du repos oyo nzamba lobi un véritable prophète baye baka etanga prophétiser
et puis oya lobby kokisami ozotangela nga ba commande ti ba aventurier ce sont des aventuriers batwana baza ba aventurier bazolia ba mbongo ezo utalibanda bazui ba mbongo kaka po basala mo eloko mo basali bato afin que bato ba pesa bango considération nga na yebisaka bango omoni bato nyonso baleka na TV baoloba makambo na sentiment e mutu tel nzamba alobaki na nga bato ebele bakokufa boye bon so alobi bongo c'est que mwasi ya edi na bala pe andotambola mabe. Pourquoi Koufa qui sait que moi c'est dit n'a pas bandot temps mabé ba que no Bible lobi il y a un temps pour vivre il y a un temps pour mourir même il y a peu mutazolo ba bongo mutuano mutozana a kokende vous comprenez biso nyoso tokoleka soki yesu azo umela tokoleka liwa yesu Bible lobi au moins bazali contre même la parole de Dieu Bible lobi nzoto ezali poussière nzoto ezana na corruption zoto oyo ezonga kana bele ekopola Bible lobi tozali poussière tokozonga na putulu ozomona tangu bango baolo bakeno nzamba lobi bato nyonso basala ki mabe bakokufa Bible lobi nzamba sepelaka na liwa mutamasumu te Bible lobi nzambe asepelaka na liwa mutamasumu te mais asepelaka na repentance na bango comment nzamba koki ko accepter ka banda ko bomaka bato bazo bomaka bato non nous ne sommes pas dans les temps de jugement nous sommes dans les temps de la grâce le sang de Jésus est déjà là donc ba déclaration na bango parole oyo nzamba atalisaki ngai ebimaki yango et s'accomplit lokola et s'accomplit monde entier yebi Congo et yebi c'est tout yango réglé ma solo nzambe a confirmé que non musali na ye ya mwasi alandi musali na ye mobali bisika za na lieu de repos c'est tout quoi qui a sekui bato ba sepeli bandeko ya combat spirituel balbi mama sekui bato ba sepeli mokili mobimba ba sepeli misusu beba kotaki ba doute pe bazalaki et ça qu'on ndeni to ki mama sekui na morgue skazaki banda ko réanimer d'abord et réaction d'abord pour ngai ezaki loko moko ezaki contre la prophétie o sengelaka prophétie ekokisama prophétie ya le 7 octobre 2017 sengelaka ekokisama tango bango babimisi ba rumeur wana sekui ngapi batina ba message prophète mama sekui yo lobaki nzamba yebisaki yo mama kalamente azolanda papa na lola boy nazaki na conseil nanga na pesi mbote papa Simo Lukunga abisinga bi prophète ko répondre ba tonate vanda kimia ozomona ngana esi bango na souhaité mabe po na yete mais nzamba yebisa nga mission na bango isili total ya nzambe papa l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu eloko wana ezalaka indiscutable soki nzamba prononcer liloba ezala mbula ezala bakake ezala bat balobi ekokokisa makaka eleka na 10h titokoma ba 14h nini so yaki ba confirmer le sous que non azatake donc prophétie singeli ekokisama c'est tout donc onyo so bazolo bawana na bawenze wana makelela bawenze tout bazolo bawana nzamba lobaki mission na bango esili lokola mission na bango esili bato batikali vivant oyo bazana kata ministère nde singeli ba continuer musala wana c'est tout pona bango esili nzamba isi babaki epema ba travailler trop ndeti nga soki na silisi boulot na ngai neke pema esili. Voilà, ça c'est bien ça aussi. Si Boulono, ok, madame, merci Belina. Les présidents tout le monde, c'est le Ghana, on tape depuis Londres. On a besoin de la période Jimmy Dilanto, Tonakati, il y a Paris, monté maman la biche Élysée, Bambote Bel aussi, na Ndekonanga Katia, donc Junior Tunga, Las Vegas, et Bambote Belina, Bande connu surtout Boulanga. Émission la réalité qui était avec Yves. Voilà, et Bande Bota la biche, Baniboza Mena, message au Nzamba la Kissio, au ya Pessi, pour la Bande Koya combat spirituel. Ezanini frère Michonoka aspect spirituel pe azota la biso message ngezanini o nzambe a la kisio pona bande ko na biso vraiment message ali boso ezali bana nyonso ya mama Olangi bana nyonso ya ministère ya combat spirituel nzambe ayebisinga na yebisa bino boye azali nzambe oyo apesaka epi oyo azwaka liwa oyo komeli mosali na ye alobi boye déjà ayebisaki bino mais ana bato ebele ba négligeaki ngai tango nzamba utilisaki monoko na nga na lobaki mpo nga nazwaki grâce ya kokutana na mama Olangi après avoir kopesa prophétie sur papa ke na lola mama Olangi ayambaki nga na ndao c'est une maman simple ayambaki nga oui ayambaki nga na résidence na ye nakendaki tovandi na ye avant Corée ouais avant Corée etikalaki ata ba 3 mois 4 mois na komaki na résidence ya mama Olangi na solaki na mama Olangi avandi wana bana na ye bazalaki pe na quelque bata sécurité to sololi na mama Olangi na yebisi ye nzamba lobi esengeli kor wana
esala nini ekondama nasololaki na mama nzambe alobi esengeli corps wana ekundama nzambe ayebisi nga alobi azali na yo nasololaki makambo mosusu nakoyebisa yo te tosololaki na mama esili tosimbani na maboko boye tosali prière ensemble vraiment nazwaki grâce monene namonaka ye ka na tv mais mokolo nakutanaki na ye quand même maboko nange esimbaki ye na respect makasi avec mama wana bavideo ezali to mpe bafoto te bavideo ezalaki te bafoto mpe ezalaki te bon ngai nalingaka mpenza te bokangaka foto taka moto ana ita apasi nakanga su foto to publie mpona mosalani donc eza eloko moko ekuta ye prophétie moko en secret tosololi eza na makambo nzambe ayebisaki nga mpona ministère nayebisaki ye et je suis sûr mama bisika azali aza na kimia parce que oyo nayebisaki ye yango mpe ayebisaki bana ne abota biologiquement ozo comprendre donc ntango mission esili nabimaki nakei baye otika nga bato ya sécurité et puis totikaki ya contact kobondela kaka na musika mais nazala na regret parce que mama apesanga promesse alobaki non nakoinvite yo tokende na mausolée tokende otala mausolée ya papa et puis toyeba kosambela pona bisika place wana mais prophétie ni promesse wana ekokisamaki te nzambe akosi prophétie na azwi vraiment ezalaki regret makasi mpona nga nalelaki makasi ntango nayaki ye akei donc bato nyonso ya ministère nzambe ayebisa nga nayebisa bino bozala uni bozala soudé mutu moko te akabola bino mutu moko te nzambe alobi mutu moko te akabola bino nzambe déjà apreparaki bato oyo bakosuccéder les deux couples wana bazali mais nakosenga eza makambo mosusu nakoloba na média te mais balimero na ngai ezali bato bayebi prophète Ézéchiel nakosenga na bato baza kuna soki bakoki kosala un peu de vase moyen pour tokutana to solola en secret na bato oyo baza na kati vraiment ya ministère nde c'est ça nakoloba souvent na Kinshasa soki visionnaire aza te tomonaka makambo ebebaka kaka kopanzana ezangaka te oza sike nzambe mpe nayebisi yo makambo ozoyebisa biso sikoyo ke bakozala toujours ensemble ministère na biso spirituel ya combat nzambe ayebisaki nga nayebisa nde bango bazala ensemble mutu moko te akabola bango soki bamoni na kati na bango mutu moko akomi na makanisi ya kokabola bango nzambe alobi bakende te balanda mutu wana te bazala ensemble basuccesseur oyo bakosuccéder bango ngai prophète Ézéchiel nayebi baza na kati wana ozomona yango nakoloba bango na TV boye te eza média tokoloba bango boye te nakokota en contact na bango en secret et puis tokoloba o nzambe alobaki mpo nzambe nde autilisaki ngai mpona kotalisa ministère ke bisika molimo ya papa ezali et puis nzambe alobaki abando révéler ngai maintes fois makambo ya ndosama wana mama ntango azalaki vivante et puis ndenge nzambe akosi prophétie mama akei et puis nzambe alobaki ndenge nini mutu oyo akosuccéder na makambo tututu wana eza na kati wana. Voilà, merci. Nango pesa numéro de téléphone na bandeko bakobenga kaka ndenge ezalaka mpona moi suggestion, remarque, conseil s'il s'agit masolo pe akati kobeta na bango problème ezate numéro de téléphone na prophète. Numéro de téléphone ngai ezali plus 243 81 61 96 77D. Donc plus 243 81 61 96 77D à la fin. Et ça numéro pe okolukanga na WhatsApp okozwanga okolukanga pe na appel normal okozwangai. Voilà, et avant que tout ça tongaki osala prière na bandeko bazani ba problème surtout ba oyo et affecté bango makasi likambo tozomona bato misusu bazolala te misusu bazolela chaque jour ngo sala prière nzamba kita kimia na mitema na bango et puis na oyo komeli bango na kati ya libota si FMC. Voilà. Zambe na bomoy yonde mutolobela kingai papa oyebisaki ngai bisika molimo ya mosali na yo Joseph Ezekiel olangi bisika kendaki papa oyaki pe kolobelanga lisusu mwasi na ye azali na mikolo muke pe akokende ko rejoindre ye na lieu de repos parce que ba travailler mingi esengeli yo pe misabango papa na moni lisakoli wana ekokisami Zambe na sengi oye ba ko consoler mitema na biso oyo tozoki na kati et puis ocha unité satana na minute o akoluka ni na kosala pona ko panza papa lokola yo lobaki ke mission wana eza eutaki pa na yo ba ange ya mission oyo ba ye ba ko sécuriser vision oyo na kombo ya Seigneur Jésus-Christ consoler mitema ya basi nyonso ba o ba perdre kondima matisa kondima na bango au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement si Dieu nous porte vie. Bye bye. Jenny Célèbre Image. C'est parti.
Makoma, promo sur Cepela TV. Cepela TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à Cepela TV. Oh mon Dieu. En profiter. Boya, parce que promotion, et Zaline Kopé la moto. Cepela TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma, à bientôt. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que vous.